Comédien Chiquito. Chiquito Chiquito. Nalingi na tune ya kozwa ngo na ndenge ya mabe te. Ezaka na cadre bien. Oyebisa biso nanu po nazwi bato ebele bazotunaka nga Mama Ines yebisa biso nanu rôle yango ya Chiquito ezalaka nini epai ya Jérémy Chabani. Rôle ya Chiquito ezalaka nini na JS Production. Rôle na yo finalement ezalaka rôle nini? Ba performance na yo ezalaka nini? Ezalaka caractérisé na nini? Tolo bango ka bongo ba performance penza na yo. Ezalaka caractérisé penza na nini? Ou bien yo rôle na yo ba performance na yo ezalaka mwana zoba. Yango ezalaka bongo. Po foto yebaka. Po to yebaka ba rôle ya bana mosusu ba jouaka epai ya Jérémy. To yebaka ba rôle ya bana mosusu ba jouaka epai ya Belleville. To yebaka ba rôle ya bana mosusu ba jouaka epai ya Sila. Mais epai mpenza na yo Chiquito rôle na yo na kibotata ozalaka nango. Koki kopona ka rôle moko tout ke non neti tozana ba tonton mari rôle moko ki responsable mais ya yo ezalaka buzoba kokatela batu mangala yango penza yo yela théâtre. Yango penza yo kata classe pona koya ko bando sala makambo ya théâtre eza pona ba rôle buzoba bongo. Oyebi ke na kamwa ke na kamwa kapenza anadizo na ningaki na sala ngo depuis avant spectacle à Jérémy mais tellement que n'appréciaka musala Jérémy Chabani n'appréciaka musala Aigle na boya ki kokota na débat oyo na bandoze la penza makambo esila mais comme na komona sortie médiatique ya tonton Yves Molato en tout cas je m'étais dit que c'est le moment nanu to ya nanto tu na Chiquito ango Ndengo za boye donc soki eza ba compétition ya ba film moko ba bengi sibino soki bokende wapi bokende ata na ba Côte d'Ivoire yo moyo ke no jouer za te moyo pezo ke no jouer za te po to yebaka idée ya rôle na yo te to comprendre kango te zaka ba mangala mutu moko koloba wana lobaka nde koloba na yo to ezala koloba ba film na bangi yebisa biso Comédien Chiquito. Chiquito. Nalingi na tune ya kozwa ngo na ndenge ya mabe te. Ezaka na cadre bien. Oyebisa biso nanu po nazwi bato ebele bazotunaka nga Mama Ines yebisa biso nanu rôle yango ya Chiquito ezalaka nini epai ya Jérémy Chabani. Rôle ya Chiquito ezalaka nini na JS Production. Rôle na yo finalement ezalaka rôle nini? Ba performance na yo ezalaka nini? Ezalaka caractérisé na nini? Tolo bango ka bongo ba performance penza na yo ezalaka caractérisé penza na nini? Ou bien yo rôle na yo ba performance na yo ezalaka mwana zoba yango ezalaka bongo. Po foto yebaka ba rôle ya bana mosusu ba jouaka epai ya Jérémy. To yebaka ba rôle ya bana mosusu ba jouaka epai ya Belleville. To yebaka ba rôle ya bana mosusu ba jouaka epai ya Sila. Mais epai mpenza na yo Chiquito rôle na yo na kibotata ozalaka nango. Koki kopona ka rôle moko tout ke non neti tozana ba tonton mari rôle moko ki responsable mais ya yo ezalaka buzoba kokatela batu mangala yango penza yo yela théâtre. Yango penza yo kata classe pona koya ko bando sala makambo ya théâtre eza pona ba rôle buzoba bongo. Oyebi ke na kamwa ke na kamwa kapenza anadizo na ningaki na sala ngo depuis avant spectacle à Jérémy mais tellement que n'appréciaka musala Jérémy Chabani n'appréciaka musala Aigle na boya ki kokota na débat oyo na bandoze la penza makambo esila mais comme na komona sortie médiatique ya tonton Yves Molato en tout cas je m'étais dit que c'est le moment nanu to ya nanto tu na Chiquito ango Ndengo za boye donc soki eza ba compétition ya ba film moko ba bengi sibino soki bokende wapi bokende ata na ba Côte d'Ivoire yo moyo ke no jouer za te moyo pezo ke no jouer za te po to yebaka idée ya rôle na yo te to comprendre kango te zaka ba mangala mutu moko koloba wana lobaka nde koloba na yo to ezala koloba ba film na bangi yebisa biso NM Care aye na ba solution kondisa nzoto na NM Care
pona libela problème ya accouchement mama ata na 70 ans na enem care okosimba mwana zongisa esengo na libala tozali kosunga éjaculation précoce tozali kosunga impuissance sexuelle faiblesse sexuelle na enem care esengo ezongi na libala na enem care masolo carré na enem care tala ndenge etelemi masolo evandi na enem care ozali na besoin ya kobika na bokono oyo nazali kotanga tension AVC cancer ozali na mwana to mpe yo moko mokolo ozali na problème ya épilepsie owumeli na maladie ya tension owumeli na maladie ya cancer ozali na problème ya hémorroïde kobosana te benga biso na enem care solution ya libela ndeko nango ozali na batache na nzoto yaka kobika awa na enem care kimambangu okozwa lobiko. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko